Destiny of Africa production. Bonjour, mon frère. Comme d'habitude, hôtel Nangai Kakawana. Oh, mon boss. Hôtel Wana Yakala. Pour Mbujima Yakala. Mbujima Yalelo. Malumaya Maya. Mais pesanga adresse Malamoko. Métropole. Hôtel Yakitoko. Et ton ami n'a pas condition ya technologie à l'élo. Restaurant Yakitoko. Cuisine international, national, non provincial. Nous sommes, tout bon, colombaté. Pour ma solo, il y a un grand salon VIP. Et pour ma chambre, on a les Mbujimai, mais maintenant en anglais. How are you, toi? Métropole, Soukana Hotel, Poto et Kiti Mbujimai. Terrasse Yalibandabé, pour la commune, maintenant moi, mon pépé. Adresse facile, à quelques mètres seulement de l'aéroport de Mbujimai. Avenue Salongo, numéro 57, commune Nkanch. Hôtel Métropole du Kassai. Et l'obisi Mundele Chiluba. Malumaya Maya. Malumaya Maya. Destiny of Africa. What do you think of Destiny Africa? It's just a mention of it. Just a mention of it, man. My man Lopez. Destiny of Africa. What do you think of Destiny of Africa, Michael? Destiny of Africa, the production studio, fantastic. Oh, so innovative. I love it. Destiny of Africa. That's Destiny of Africa for you. Just Destiny of Africa, just a mention of it. My man Lopez. Bonjour, Bana Mboka, Bana Ekolo, Bana Afrique. Il y a spécialement Congo, RDC. De que ceux qui peuvent savoir Mbote Balongonia trop malgré toujours que Baïko par-ci par-là. Nous m'ont boibi ma solo zo les gars na quatre Mboka na biso. Oh ndeko fulani akimi ba buki ba prison, ba salibo. Tous ces histoires-là ce sont des publicités moko boye. Il y a ba oyo bazana sima na ba pouvoir. Ba twana tu ba nemo na nsemi o ba msusu oyo azomona na susu ya Mbujima oyo. Est-ce que vous avez une source de provenance na bango? Ceux qui ont bien la carte na ba ozali biographie na bango, ces gens-là viennent de Kanambe, bazali bana ya Kanambe. Comment ça fait que Yé a échappé et puis garde du corps il y a Moïse Katumbi. Personnellement bango bazana na carte ya prison. Tokolo baboni. Lelo komiye o ne mona simi ya kimi. Place à Zate, à Kati Braza. Oui, alors lui de Braza à Kati, mais il y a un problème là aussi, lui avec le président à Brazzaville, Bazarane, il a un problème Banini. Et puis apparemment, Azana Mboka à Kati, kuna ba Lutete kuna, oh qui est placé à Azali. Ba Kani, ceux qui Kani, ba comme Moro à Nenyoana, oh qui est Yendeku, Nemona Nsemi Azali. Sur le nombre d'Azali donné, il y a battu, ils 4000 personnes qui c'est faux et archi faux. Mais c'est tout ça qu'on s'est basé dans le nombre qui annoncé officiellement. Il y a presque de 50 personnes qui évadé dans la prison. Il y a Makala. Nango bandeko to vanda to développer ma solo pour y a parler. Il faut tout le temps développer mon qui na kat na ma solo. Il y a mon ensemi. Pour bloquer nous sur les causes de distraction complète. Aux ali ba complot moko boye et salemi de façon que bana moko va la distraite. C'est juste pour nous recouvrir Kanambe paix de façon à maintenir le pouvoir naïe. Ce que tu l'as dit bien, aux ali ba ekonenge ba tona ba bukaki ba prison, ba bukaki amène prison ya Makala, ba buki na 3 heures mais renfort aux gens na ba 5 heures 6 heures. Ça n'a pas de sens. Sens ils ont pas ça sens moko en athée. Comment ça fait-il que Babouka, Borwana et puis Banani qui sont derrière? Le problème est que qui sont derrière aux alliés échappement à Nania? Il y a les mois d'ensemi, Banani va planifier qui aux alliés échappement à Nania. Tous on a surtout développé pour les amis tout n'a besoin de se faire tout mitulana. On a développé en gros dans quelques minutes.
Salut balamboka tozongi lisusu na kati ya masolo nde tobaki tokozonga po tolobi masolo ya makala vraiment d'un côté eza ba collaborer tokolo ba collaborer tozoba ya mo ba collaborer moko boye ezali Kabila te ezana OK so to mi poser non d'abord qui est derrière évasion et nani ya Nemona Nsemi ezali question point d'interrogation oyo que toza komituna toza ko se poser pour d'abord un dans ngonga oyo famille ya Nemona Nsemi bazali la surveillance na nini bazali na résidence surveillée bango tuna bana tout ce qui se passe pour le moment na niveau à Kinshasa ezali distraction mais il y a aussi des gens qui sont derrière la CC des gens comme des rebelles pour dire que ba rebelle basi bakoti na niveau à Kinshasa ba rebelle bakoti et puis il y a déjà des échos ba ozali ba soda ya Angola au bazali déjà qu'on se préparer pour la l'attaque na niveau à Kinshasa ezali à vérifier mais ezali ba écho déjà tous en maboko et puis nangonga oyo to bisabino que Kinshasa ezali na ba place où déjà basi batie ba blocage ba osala ba blocage batie ba barrière qui neza ko ningana po soki ba collabo to ko ba keno ba collabo ba nini na ba général Kanyamba nyonso na baza déjà ko banga bazotia ba blocage bazotia ba blocage ma masina kuna ba kingasani kuna ba place na nyonso ba kingabo ba blocage salama kina c'était le vendredi bazo salango pendant une semaine. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de mauvais. Quelque chose de mauvais. Ba rebelle ba koti. Nango ba na mboka ezele loko ko bongisama, ko bongama. Mboka na biso déjà na ngonga oyo ezoke na libération. Tout ce qui se passe là ezali ba masolo o ezali ba vraie réalité. Oh attends place il y a un autre nini prison sous bati ko il y a ceux qui a ngambo ya cité nini na bosan ko monango bati ko buka ngwa tolo ba sous qui ça ezali déjà na ba rebelle na kati mboka déjà eza mboka ba rebelle bana Kim bana Congo o ezali ngonga ya libération gonga oyo ki tozonga tozwa masolo ya sika bozala poser bozala na kimia po mboka na biso eza libéré mais la moko poti moi mai tozonga le sous to développer tokos Viens. Viens. Il y a trop de matérialisme dans le monde, quoi. Beaucoup de gens maintenant préfèrent avoir de belles maisons. C'est normal. Je ne dis pas que c'est anormal. Mais tout passera pas. Parce que quand on va mourir, on n'ira jamais avec sa belle maison. On n'ira jamais avec ses beaux vêtements. On ne va jamais amener sa fortune dans la tombe. C'est que pour moi, je recommande à tous ceux qui me suivent maintenant, c'est de se préparer pour une deuxième vie. Solo kaka nde tolobaki na yebisi bino na ngongo yo prison ya Kasangulu ezali ya kobeba ya kopanza na tous les prisonniers bazali ya kokima ba buki prison ya Kasangulu soki boyebi yango ba tunet ba mona semi ba kama na sapona tout ba joueur bazali ba joueur on yebisi bino ya Kanambe bango nyoso botamsu bobuleki bako telema babongisa solo pona makambo mboka bona non baza ko jouer à nous baza ko bomba ozali président Kabila Kanambe de façon que abattre la mandat na d'un côté il y a un problème parce que ba rebelle déjà bakoti na kati na mboka ezana moko te on to ko pesa confiance na mboka na biso assurance ezalité
confiance ezali te na mutu moko te. Jeu ezali bale ya likolo eza kobetama na kati na Congo. Batono to bamona nsapi bakamona nsapu wana bazali ba joueur ya Kanambe. Bolinga te bazali ba joueur ya Kanambe. Buki ba bloko ba kili mais à ce jour-là où ils allaient prison Bougamaki, IDPS il fallait ça la marche. IDPS il fallait ça la marche dans la prison. Le jour le prison où ça qui m'a solo, le meilleur bouka prison. Mais Zambé Azali, Zambé Akobatela, Zambé Akosuka. Gardez le coude, nous avons les sous. Zambé Batela. Avec les glissements et toutes les autres erreurs, qu'il y aura une transition de quelques mois. Mais l'Amérique fait beaucoup de pression sur le président Kabila de quitter le pouvoir dès que possible. Et ils sont alliés avec la France, la Belgique, les Nations Unies pour aboutir à une solution sans violence avec une élection transparente. J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça, parce qu'il y a des républicains dans le Congrès des États-Unis qui sont amis de M. Trump, qui va l'encourager de continuer la même politique que M. Obama. Et donc l'Amérique, la France, la Belgique, les Nations Unies, Angola, Congo-Brazzaville, ils sont réunis pour persuader Kabila de quitter le pouvoir. Beaucoup d'indications qu'il y avait des biens mal acquis par la famille de Kabila. On voit ça dans tous les journaux, surtout en Belgique. Je crois qu'il a besoin des assurances qu'il ne sera pas poursuivi et qu'il sera sénateur pour la vie. Il va partir avec des honneurs. Et plusieurs pays, plusieurs politiciens ont déjà donné ces assurances. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas. Merci Bandeko Nakozonga suna katina studio na biso ya lelo. Vraiment Bandeko, il y a trop à parler dans ce qui se passe dans Mboka na biso na Congo. Pour maïma sozole kama na niveau ya Congo wana na niveau makambo ozali masolo ya prison aux alentours ya masolo ya prison. Peuple congolais aza kokufa lokola nyama parce que bambila baza kokota koleka na koforcer kosala ba enquête ba ozali ba prisonnier o bakimaki so ya ba misusu bazu ba bale ba misusu bazu ba makilikili. Est-ce que bino boyebi place Edi Kapende na azali? Edi Kapende azali na kati na prison Makala. On ezali confirmé aza kopesa bino message ozali accurate. Edi Kapende azali liberté. Edi Kapende azali esika moko te azali na Makala. Pour l'instant, na évité ceux qui bafongoli et puis entrer na kati na prison pour bakangaki yango cause ya ozali masolo ezosalema na niveau ya Congo. Bana Kisasa, bana ya Congo bola mukato sala masolo ndenge sengeli parce que Congo na biso comme na pembeni ya libération. Edi Kapende baza ko n'importe quoi ba information ezali faux et archi faux. Le type est emprisonné. Azan a prison à Makala. Beaucoup de vérifier, beaucoup de sala banquette. Et puis il y a aussi des dégâts et aussi à niveau bon apparemment na niveau Équateur, on a aussi ça reste à vérifier. Na niveau Équateur kuna ceux qui prison pe ba buki kuna ceux qui ndengeni. To lo bani, to salani, to komi wapi. Pour ezana mon côté le lot to tala le bango disco na ngo. Pour IDPS KO o nini mutu moko na ngonga oyo eza ko tele likiate. Congolais, tiens-toi debout, Téléma, Kende Liboso, Botola pouvoir. Pour il faut que le katoye ba ton comment na niveau titre le katoye même qui a tué Kabila le père. Il faut que comment na niveau peut-être bimisa ba ozali ba criminel wana ba o nyoso ba ibi ngo selon bon on ezali ba argument pour ba preuve exacte. Maintenant on a besoin de preuves. Il y a ko joie. La preuve, on a qui avait tué Kabila le père.
bana mboka, bana ekolo, bana ya Kisasa. Destiny of Africa etelemi pona masolo. Destiny of Africa etelemi ya kundola masolo o ezali na sima ezali invasion ya nani ya Nemona Ntsemi. Bato wana nyonso wana bakimi avec purpose. Ezali na eloko moko sima na yango. La question, ce que peut balandi titre émission lelo, ezali qui est derrière? O ezali prison break wana. Nana za sima nango. Nana pesibino déjà aux idéologies, c'est de rebelles. Il y a des rebelles au bazar déjà na kati et je crois bien bazar qu'on travaille déjà en collaboration peut-être na yene mona Ntsemi ou soit ezali kaka ba joue ba jeune bango bazar ko jouer bazo sala pour marcher, il fallait seulement IDPS le jour là où ils allaient qui a nani na baki yango le jour il y a babuka qui prison marcher IDPS il fallait seulement marcher seulement babuki prison. Toza wapi bino pe susu ba soda yango ya biso ya Congo bazoba bozoboma peuple congolais bozoboma ndeko na bino lokola soki lokola nyama lokola mbwa soki bafuta bino kombe éviter d'aller ça bino kombe to éviter même on a semi famille ezali na résidence surveillée pour le moment bana nae moi sinae tout le monde sont dans la résidence surveillée. C'est quelque chose à vérifier. Yakolandela Ozali Masolo ya Nemona Ntsemi. Merci, on peut garder le coup. Bana Congo, bana ekolo, merci na kozonga na émission na biso lisusu. Kaka ndenge boyebi que biso toyaka toujours na ba ozali ba message ba nouvelle ozali ya temps. Na ngo vraiment na moni na moko lelo to kosukela awa parce qu'il faut to développer le susu to kozo ba info ebele to développer pour il y a trop à parler. Il y a trop ya kolobelela sur makambo zoleka na ekolo na biso. Makambo susu zomona ba mususu bazo benga na ba phone bazo lakisa na ba YouTube ou un prisonnier azoloba la faune publiquement, c'est faux, ce sont des fausses nouvelles. Les prisonniers pour parce que des prisonniers sont recherchés, bazali recherchés pour na koluka bakanga bango. Nyango, merci na kolanda biso lelo, que Dieu vous bénisse, Nzamba la Congo et à la prochaine. Merci. So that's what we're talking about tonight. It's all about Destiny of Africa production. So our man Lopez. So what do you think of Destiny of Africa production? Have you ever heard of Destiny of Africa production? I think it's absolutely fantastic. Absolutely fantastic. I cannot recommend it more. It's brilliant. Thank you. Destiny of Africa. What do you think of Destiny of Africa, Michael? Destiny of Africa, the production studio, fantastic. Oh, so innovative. I love it. Destiny of Africa. That's Destiny of Africa for you. Just Destiny of Africa, just a mention of it. Destiny of Africa production.